pema ozoteka basengo mbongo ya journal yoka pema obeta boye pema osala boye pema nyonso tuka pla micro bano bwaka diki aza baza za libulu ba cri mama zabeta papa mama lelelele papa zabeta mama lelelele pema nabeta sko mikulu tonyongoli baba ewo bilenge laliawa toto machine kwa nyaki bru na Afrika na mbona so banyatika bru benzo tobuka ngo yoka sango ba beta na bango tobuka ngo. Bien, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs de Cardi Officiel Télévision. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, il y a Kokitana siège où il y a répétition, il y a Collège des Stars, orchestre cher, il y a leader Prince Kwamba. On a Kosola Masolo le 30 mars 2024 dans le village de Chetemba. En attendant sur notre plateau, tous on a animateur, moi quoi animateur au Collège des Stars na kombo ya IPK appelé les mois na ile torobeta mingi mwa masolo ngo au Italie le 30 mars 2024 à côté de moi appelé les mois na et mon abatunio so bolando siko na micro ya découvrir mes capacités afisika ba fan nyoso tu ya pelele mwana e ba mbote na bino wa donc mingi olobate ba mbote na toujours na ba o balinga ba bonne musique quoi o balinga ba jeune mo ba ya sika ba nini ba ni mo ebi ba mbote na bino ne ba animateur bazala mwana mwa ba pinch mo yo pesa mbote boy wa mambo akala di mambo akala de ko ta animation soin. Animation soin. BTS non le solo ya date le 30 mars 2024 à village Chetemba. Ma solo zandeni. Ah. Maintenant benga tout le monde était. Tout le monde va à l'animation. Ya propre. Animation à soin le 30 mars na village Chetemba. Alors mon artiste s'appelle na papa na Prince Kwamba papa na Insimine. Na Collège des Stars Mobimba. Au moins na bon chanteur. Ba animateur moko bo ba tuba zira na village Chetemba pelele aka pelele mtuba zira na village Chetemba. Ah bon na leader wa fula pelele Nikolo Prince Kwamba papa na Yansimine zero mona mambo to sala kuma so bato zo bing sa ba yotala leader Prince Kwamba et puis na yo moko animateur du moment pelele mwana obomeli bango nini précisément nga bomba ka bilo ebele nga la se moni sego na tambola ko la sandu kwa makambo ndozo mona nga mona makambo na tika mona ndaku te na za na ngoka so ka tata to lunge mamoko to di mawi to profiter na occasion loko tira on ndaku te o te sesu na avant ko na bantu bola ndosi bayaya 5000 francs ya pamba boya na village Chetemba samedi le 30 mars ba chérie Ofele wana praise mtapesi bino kado wana bashiro ofele basika ofele baya 5000 francs pamba na VIP 20000 francs boka na yo kasika ona bombeli bino saka non mama zabeta papa mama lelelele papa zabeta mama lelelele pema yulele pema bébé pema baba la beta mama lelelele pema baba la beta mama lelelele pema yulele pema bébé pema musique wamba pema yulele pema bébé wana pema yango boyo so na ya bombeli ba pema. Mais toi qui non par rapport au programme non PC, pourquoi cette idée wana ya basi au filet et puis ba ya 5000 déjà moi ya Claude to clôturer moi les prises papa na 5000 Prince Kwamba international alobiga ke ibali ba na 5000 francs ya pamba kaka basi nde bakoto filet poza mwana bango occasion mo presa pesi bino cadeau fele asombeli tous les femmes ya république babiye mo asomi babiye achango na poche na ye so abengi bango sko baya sko fele baya yoka sikoyo Collège des Stars baya yoka sko ba animateur préféré
ouais pela la yo poser là. Bon, tout le monde a ba conseil nyonso ezanga ba participation ya ba collaborateur te. Conseil ya Collège des Stars, leader Prince Kwamba abombeli ba fanatique na ba surprise nini. Te wana so ye moko praise wana faut na ye moi ba surprise neti biso wa bu za ba cadeau ambali tama binisanga j'étais mal à KO. Mais est-ce que ça a quelques invités au Bouribi déjà qui va prester na podium de le 30 mars? Bazali autant que biso toyeba déjà bango ko pesa suma sentiment. Bazali neti déjà Tata Mobit Azali Adolphe Dominguez. Mon vieux respect déjà Azali héritier Watanabe Azalana biso big boss Azalana biso wazé comme mukwa bongo monstre d'amour Azalana biso yango to bengi bana basi nyonso tu baya na bango fele baya komona baya komona ba spectacle mo izawa na ebisio so na beli la Christian de bon machine anyati brr baba do bega mama le pema baba do bega mama le pema photo machine soit anyati brr na Afrika na mbona so banyati ga brr mais da pema voilà juste à l'occasion pour inviter Bana Paris Nios son Adidas Arena le 1er août 2025 avec disons 2024 avec Félix Ouazé Kwamukwa Bongo. Merci infiniment aussi à celui qu'on appelle Brice Moka Bilele les pros, sans oublier à Serge Mutombo à Ikelemba. Merci. Pelé les moines. Si yo à part paiement nous sakana biso awa. Et là, on est open yo santaka na répétition. So ozobuwa ka ba fanatique ba telemaka. Et comme motivé na kati ya village Chetemba le 30 mars tant au Simba micro au senti pinda ki public ne mo répondre. Bon, ngani nazala boy vraiment nazala bien na crifix théo pena so nyonso to epa na ngezala bon. Mais na répétition so na tindiki o epesi na tindiki o epesi. To ko même supérieur o wana ezarrête. Kuna za sale kuna ko mama msusu kuna ko même supérieur o bongisa ki o bamba epesi te mais monika mwelo mwa mukeyelo wa esprit bambiango ekangi babilo lo msoza ki nango ba sa soutien wana est-ce que to retrouver un peu kuna les 30 babilo ko stona te za coffre ma na ebisote so presa pesinga kaka presa le presse na bongo presse comme papa na 6000 presse na sengi so pesinga ka micro wana na ebiso batu ba okwe ya ba kufa ba karu ba se puisi za na bengisi ba vrai chéri nya sorti lo ba puisi kandombele Yasmina direct à London Shadrack Ndombele aussi Shadrack Ndombele boya ka ebele bas nanga mobimba wana asi capable ya jadon makampa maloko bino nyoso bo sangana boya kaka boya oyoka biloko asika next eloko mukulu na beta sko mikulu Tonyoli baba ewo bilenge laliawa yebilenge prese baba bilenge laliawa Tonyoli baba pasa banda mike aya pasa kaka banda mike yo nini bilenge laliawa obanga no sakana bilona ote ko evike batumi ba oma oyiba ba bakri te bayiba na bango ngala sandu bayiba déjà bayiba awe za base mon collège des stars ve afula bisu za base ata omoni so mo ka zaleki na ba rap ngolo waka ngaya yesu abimi sabisu batan bogela nga dikri ye pena pesa bisu pena micro bogela nga dikri ozimna micro bando boka dikri aza base aza libulu ba cri aza libulu aza madibulu ba cri. Voilà, pour tous tenter, nous déjà que répéter une banda. Donc, il y a les 30 mars, c'est pour vivre ensemble avec les fanatiques du Collège des Stars. Et puis, il y a eu mon repère de sous na scène. Quelques mots de la fin aux années pour nous tout bolan de sosiko. Mot de la fin na misagaga. Na lobananga mingité, koloba mingi mbanga passe ya. Boya kaka les 30 mars na village Chetemba à partir de 18h juste derrière on a déjà plein
base nanga ezala déjà wana totondisa deya na kata sali wana Christian Isiama Elisente donc makambo ezali billet etekama sur place na chetemba to eza na ba te billet ezotekama déjà na CG awa billet ezotekama déjà pa CG Junior Mulatana sopeseka mbongo apeso makambo billet sur place pe billet ezali ok Messi Martini Bongambe mwasi Nzambe Seti Belo Bukolo pele na yo papa zobeta mama lelelele pema papa zobeta mama lelelele pema yolele pema mama usana Congo pema to kabwana na elo wa pema wana. Quant à moi, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes très ravis de vous compter parmi notre cher fidèle téléspectateur des Cardio Officiel Télévision, ainsi que dans votre émission Découvrir mes capacités. Tu qu'on appelle ça, on a dédié émission à celui qu'on appelle Brice Moka Bilele, et sans oublier à la grande famille Dibata, là je vois Nola Dibata, Christelle Dibata et Kratos le nucléaire Dibata. J'ai aimé tout le monde, je te salue à pas ça. Merci infiniment. Derrière la caméra, c'était donc les caméramans chasseurs dimanche, Cardi Kunzonza, et sans oublier à celui qu'on appelle Petit 4K Sublime Kunzonza. Au revoir. Chaque mardi, jeudi, ouais, on la Prince Kwamba et pas maman Aristide Nzetema. Awa so kitika na refoul aux yeux rond-point kitina refoul donc mingi olobezate rendez-vous kaka le 30 mars na village Chetemba Prince Kwamba papa na insimine chaque mardi jeudi boyaka awa Aristide Nzetema mwasi Nzambe dans propre mère masanga ezala awa ya malili makasi talaka personne des VIP toyaka awa biso nia surtout ici Rendez-vous n'est pas manqué, le 30 mars, Bouya. Papa Zobeta, maman, lelelele, pema. Papa Zobeta, maman, lelelele, pema, yulele, pema. Ozokeka, basengo mbongo ya journal yoga pema. Obeta boy pema, osala boy pema, nyasa tuka pema yolele pema mama pema musique Kwamba pema venez nombreux le 30 mars na village Chetemba billet 5000 francs pour na baya ya bien ya propre lokola ye moko leader Prince Kwamba papa na insimine mukolo chéri mitanga donc minya olobezati collège de star yango yo ba guerrier tobuka ngo boyoka sango ba beta na bango tobuka ngo omona ba chanteur à qualité ba animateur à qualité simane tonda ba mosquée solo baza na sona be ya mosquée solo ayi kisa te poignati c'est la bini kuna pema yolele